Solo la vérité. Dynastique, ils ont toujours protégé. Parce que Moutou a qui vision est dynastique. Ils ont Moutou moko numéro 1, c'est faire go la gestion des nuances les padres. Yene Moutou a qui vision est dynastique. Tant que visionnaire a koufité, dynastique est koufate. Boromon a dynastique 1, Boromon a dynastique 2, Boromon a dynastique 3. Et puis faire ça dans Moutema Mawa. Du fait que Atchaga un pan na na quartier la terre, aye bien te fois ça l'appelle dynastique Moussousou, abeng sa ba bourreau, ba lempela, ba gypson, ba soleil, aye malisue logo mona bango dynastique 4. Solo la vérité. Ba je sais qui baza bana moko ya soni makasi. Na yebi je sais qui très bien. Kintabe et Kintaba. Ozongi kiltira pays vie. Mais tu comme qu'on soit le porte-parole. Tu sois le sous animateur. Parce que na race ya ba animateur. Tu sois contrôle le sous te. Pour aucun ka trop pressé au micro la kate. Aucun mineur. Olanda lo yenga bill. Au moni bill ninga tout ani sa na miri. Lelo oyo je sais qu'il y a zongi na kiltika pays vi na âge à 55 ans na mayandi. Banda yo kotanda ko yoka na tête. Ti lelo fera yoka na ka. Ba faire baza batako respecter. Solo la vérité. To sangani na ba David Mantadi Kibala. Banganga ba chef coutumier. Nyonso ya ba Congo. To sangisi ya Bandundu. To sangisi ya ba Swahili. To bengi ya ba Luba. Mungu ni mwemba. Ba ye to sangani ba confirmer biso ba lobby stade ça. Ye kutu faire chaki le 30 juin. Mais to ebisi papa. Eza nangoka na juin. Eza kaka na juin. Mais longolango le 30. Pour le 30 juin, tout le monde a 3 juillet à Liboso, 0 juillet na Sima. 0 est un chiffre à ma baie. Tchayango le 24. 3 est déjà chiffre oyo. Ils ont présenté déjà lycée quoi. Sima Mikolomi ça tu y es soit quoi. Mais résurrection. Si quoi l'autre ils ont fait ça passe. 0 est juillet na Sima na ye. Et juillet le roi ko bloqué ye. Échec. Net lobité. Tchayango le 24. Pourquoi le 24? Nzembu nyoso zagana poso yoka. Ezala ya Madilu, ezala ya Pepe Kale, ezala ya Kester, ezala ya Papa Wemba, ezala ya Tabulei, ya ye moko ferre. Boko yoka yango po akomata na podium 12h. Solo la vérité. Likambo na lobaki lobi, monoko na ngai nganga, mokolo tonga, abotoli tonga, woko tonga na nini? Oyoki nzembu wana. Mwana babota na tembe awumelaka te. Disque d'or bazwa na tembe ewumelaka te. Mboko bazo kanga bato. Na yebisi yo bazo kanga miyibi. Papa na yebisi yo okinze muna yebisi yo okinze muna yembeli yo. Ngana za mukolo na République ya Congo tanke mutakala na nkolo. Mwana babota na tembe awumelaka te. Sony Musique a pesi faire régler la gestion des nuances. Le padre Motoyambo a payé disque d'or. Bino botele meliangwa. Oh boy na boy. Au moni sikoyo. Mutu azwe lokwa so po ba pesa ke pona nini. Meilleure voix, meilleur son, meilleur clip, meilleur son musical. Ayibi ba vie ya mutu te. Ayibi pe ba CD ya mutu te. Na yebisa ki bino bokeba na makambo ezuya na précis. Yango tuzuka mwana mboko mutu abeti 30 chansons. Kaka 2 chansons yokani bo sut kazu disque d'or. Azu yango ndenge nini? Solo la vérité. Je sais. Non na yeliote o ezaba avant-goût. Non na yeliote ezaba avant-goût. Na ko yela yo mabe soko zongeli lisusu. Tala toko zo kiltira pays fi bino no sotoko tia bino na podium bino boyemba banzembo afere pa yemba ya bino. Bon mona ya bino ndenge zo songa logo e uti na kata studio ya fere bana bino ezo botsa matanga na ba famille. Tala batu logo ba jesaki. Aboto la chaka Kongo mwasi. Aboto la chaka Kongo mwasi. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est.
Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi, Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon, les enfants. Oui, nayebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mobimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzonga na Galaxy Mambo petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande banyengeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne, Bichon aussi, ça m'a moko. Faut na benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité. C'est bon bien, moi, votre humble serviteur, Jordan Loubakou. Merci à toutes les personnes qui sont là, nombreuses sur votre chaîne, Solo la Vérité, une chaîne qui donne toujours la vérité. Merci à toi, Miguel ma papa Ngeli, pour la confiance. Merci à toi, Migra, qui assure vraiment l'image. Si vous constatez une très belle image, en tout cas, c'est grâce à mon frère Migra Voulouzi. Merci à toutes les personnes qui sont toujours là pour me donner les meilleurs. Nous le savons tous, actuellement, ici dans notre pays, l'actualité musicale rafle vraiment les toits, excusez. À ces derniers temps, nous le savons, il y a plusieurs actualités. Tous allez vraiment roser là, où ils allient, stade, il y a fait rigola. Tous allez vraiment roser là, volume D, il y a dynastie. Awa B, nous, bimagi, awa, disque d'or, mon bouya lukuta, et bimi. Ensemble avec vous, je suis avec l'un. Moussali Nanzambe Lidofo Lankolo Liboma Kati Nankolo Goldberg de YouTube. Au nom de Lité Akanda, bonjour, bonne année à toi. Oui, merci mon frère à moi, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup Jordan Loubakou. Jordan Loubakou, Tata Pambola yo, Apambola Papa Ngeli, Migeniema Tata Pambola yo, Awa na Solo la Vérité. Na pesi ba bonne année na tous les amis de Pasteur Lité Akanda nyonso bisika bizwami bino et ba golwa nyonso. Tata Pambola bino na banza ete nzamba sepeli ngai na bino tomona lisusu mbula ya sika parce que kokota 2023 ezalaki facilité bitumba ba mbonge ba problème ba inondation ba masasi ba nyonso wana na kati topema kite
ya kolia pe marka ndenge très difficile mais nzambe tata ya bolingo abateli biso pa kutanisi biso na ngaki na boya émission oyo na ngaki na boya yango tiozo benga ngana ngaki na boya tangu na tuni papa émission chaîne comme nango nini solo la vérité nga lobi o eza dona ngai c'est ça olobaka vérité na vérité na ko mema vérité tina suka omoni na zolo ba vérité na se ya moi un vrai mosali ya nzambe un véritable l'homme de Dieu alobaka vérité na circonstance nyoso na se ya mbula na se na moi na kati ya malili ndenge bientôt bazo zelanga na Turquie na Istanbul c'est ça pona koyoka vérité nazo memela bango vérité les 13 oyo ovandaka na Turquie ovandaka na Istanbul Edgar business class ibetaka déjà lisolo pona zoya kalate Aimé Ponda dollar boss tata pambola yo HPR de moine laka griffe na biso yaba na Turquie o tolataka Congo mobimba HPR de moine laka nazoya Papi Kadiata manager international mutakala na nkolo azoya bobongama déjà pona koyamba Goldberg ya YouTube yende mutu oyo batu nyonso bapesi confiance. C'est ça pour moi aussi, j'en profite pour dire merci à toi et tes bons séjours là où tu te retrouves actuellement. Gianni Batoué, c'est en direct héritier matoko para français, Motema ya Alidor Monantsuka ya ba Flair. Motena vraiment bonne année pasteur Toké. OK. Kasi nalingi émission oeza l'émission à pambate. Nalingi yo za bénéficiaire, ngapena za bénéficiaire. Omoni bato yo zotanga. Nazana posa na mona force na bango epa na ngai ngape na zwa batu na ngana transmettre pa na yo mona pe force na bango ngana pesio no to pesa na DD na pesio d'abord Roger Ndonga le colonisateur et Robeta un mois poto melata koka merci ya solo la na pesa yo nazo pesa yo Aimé Ponda dollar boss Aimé Ponda manifeste-toi 48 heures 48 heures. Na pesio 48 heures. Migra. Ben vraiment 48 heures. Aimé Ponda. Boss 48 heures. Aimé Ponda dollar boss 48 heures. Pesa mutu mususu. Charlie Mboyo. Aéroport international de Njili. International de Njili. Savoir total. Nazo peso sous 48 heures mususu. Yunishi Banze 48 heures kokate maloba ya pasteur parce que azali prophète. Femme intelligente. C'est-à-dire yazana boutique d'habillement na kati ya Belgique na Aloste. C'est-à-dire na minute oyo ya vanda kabwe na machine. Machine wana eza nini? Batu bazoya azotindela bango ba Western, ba Ria, ba Monogram. Ozana ndeko na yo alingaka tindelo eloko na kati ya Belgique. Oningo somba biloko akolia à manger. Boutique d'habillement. Luka Banze full service et pas Yunishi Banze la fleur du jour. Banze full service et pas Yunishi Banze la fleur du jour. Femme intelligente. La femme plus intelligente. So kute na Yunishi Banze vina we bongi po sepeli. Ah, l'idée. Tala ndeko na ngai. Tuna sente akapashi. Voilà. Ayebi force à Yunishi Banze. Yunishi Banze. Ngape manifeste-toi. Tuna Mathieu Bonche. Tosuka na de. Te yo pienga denga pe na pesio de. Na bakso moko. Baksa moko na pompe moko ya suko lapa. Na bakso moko. Papa na ebisio 48 heures. Soko liete lobanga ite. Jacques Midai. En direct de Londres. Actuellement ça na Kinshasa pese ka ba bon séjour na. Ba bon séjour est-ce que so lié? Na lié déjà. Bah Jacques, ça va comment compliqué hein? Papa Jacques Midai en tout cas manifeste-toi au prouver l'ité ya kanda liboma na kolo toke papa. Pesio maison qui tam c'est Pablo Kitambala maison qui tam Pablo Kitambala manifeste-toi qui tam service. Omoni Pablo wana Kitambala maison qui tam. Vanda Kimia. Merci beaucoup. 48 heures. Merci beaucoup. Tous on rakati na wati ya mama likambo na biso o ezali vraiment actuellement tous ali komona musique na biso ezali na nungu. Ferregola à la saki déjà il y a pas longtemps vidéo mo uti ko circuler o ezali Laurent Tendance o azali chargé ya communication à Ferregola annoncé déjà arrivé na awa na kati ya Kinshasa pona ko démarrer o ezali promotion à Stade des Martyrs. Lité akanda yo ezali père spirituel ya ba Gaulois. Ça se prépare comment avant arriver à Laurent Tendance Toké? Merci beaucoup. C'est moi le père spirituel de tous les Gaulois.
tata pambola bagolwa nyonso pe bakongole nyonso bisika bizwami bino nakotaka likambo ya mutu na sentiment te nakotaka par recommandation nzamba ayebisi ngai kota likambo ya mwana mobali oyo kasi avana kota likambo ya mwana mobali oyo mpo nazala peto nayaki nanu komi peto lama nayaka koseskize kosenga bolimbisi ya bambongo oyo nga na kolia mpo na koboma carrière ya faire gola Jésus de Niance. Yango wana ok nalia bambongo mpo na koboma carrière ya mwana mobali oyo mpo na koya tofinga ye aza salite mpo na koya toloba ti aza na mbongo te mpo na koya toloba aza na mituka te mpe toya toloba afutelaka faire gola afutelaka wana yo lia mbongo wana nga nalia bambongo senga bolimbisi na ye nasenga bolimbisi na ye kotala nga alobi Jésus de Niance aza innocent eloko ezoninga ebomisa ye eza un seul voix o nzamba apesa lokola don lokola likabo yango nde ezoluka ebomisa mwana mobali ya bato ntango na mipesi nzoto na nga mobimba bagolo bakomi koyokela ngai fere pa komi koyokela ngai fere azoyokela fere akomi koyokela ngai mais bato bazolobaka no fere yo neno bosolo landa fere ekotia concert na ye le 31 décembre stade de martyr nayebisi Mark House na lobi botindela nga numéro ya fere alongola date ya le 31 eza date ya mabe eza date ya classement ya mabe alongoli yango tobondeli nzambe na bondeli nga moko te tosangani na ba David Mantadikibala banganga ba chef coutumier nyonso ya ba Congo tosangisi ya bandundu tosangisi ya baswahili tobengi ya baluba mungu ni mwemba baye tosangani ba confirmer biso balobi stade eza ye kutu faire chaki le 30 juin mais toyebisi papa eza nango kaka na juin eza kaka na juin mais longolango le 30 po le 30 wana tozomona 3 ezoya liboso 0 ezoya na nsima 0 wana eza chiffre mabe tia yango le 24 po biso toza bato totangeli meme na balettre na monde spirituel toyebi lettre ya évolution nazoyebi biso vérité totangi toyebi chiffre ya évolution toyebi eza na bachiffre mosusu eyaka mpona kobloke mutu eza na bachiffre mosusu eyaka mpe mpona kofongola mutu 3 eza déjà chiffre oyo ezoprésente déjà lisekwa nsima mikolo misato yesu asekwi mais résurrection sikoyo eloko ezopesa mpasi 0 ezoya na nsima na ye ezoya lokola kobloke ye échec nde tolobi te tia yango le 24 pourquoi le 24 le 24 ezopesa biso 2 chiffres ya kitoko mpona nini 2 plus 4 ça combien 6 6 divisé par 2 ça combien 3 et Kembala moko na album il y a 33 chansons et Kembala moko na 3 ya kofongola makambu nyonso tango to tangeli faire ba article oyo na ba chiffre au faire lobité na confirmer photo yo kabino boza trop spirituel pe bozo mona makambu nyonso na mukolo wana kaka tozwi fongola to pese to lobi mukolo ko silisa stade zwa fongola sala nini kanga zwa fongola sala nini kanga ne fera ko kanga sko stade mukolo ya le 24 juin ba porte parole bobongama batu nyonso bobongama ba congolais nyonso bobongama parce que le 24 juin et kozala différent na ba date ebele et kozala date moko spécial et kozala date oyo mutu nyonso nzembu nyonso zaka na poso yoka ezala ya Madilu ezala ya Pepe Kale ezala ya Kester ezala ya Papa Wemba ezala ya Tabulei ya ye moko fere boko yoka yango po akomata na podium 12h ekozala mbala liboso batu bazoya bazwende kokuta misise déjà likolo podium wana stratégie ya sikopeti papa nakosa yote ekozala mbala liboso boko ko sutuka pe boye professeur bimi faire matina stade 6h 6h te papa tolingi mutu akomi mutu aliboso bani mama ko consommer fere
oya ye na retard à consommer mukie oya ye liboso po ba musicien ba obeta stade mais consommation tozo consommer bango bien te biso déjà take banganga to vandi et puis na ebisi faire regola tant que biso to zali papa stade na yo biso moko to simbango pour na moni mutuno so beta stade que n'est pas prophète Konde kasi lo ngapela ngana tout est-ce que faire ko n'est pas prophète Konde te lukuta na ndenge ni mkobana na fali faire regola makolo na ye nyati pas prophète Konde na longwe golwa ah so qui fait regola la na biloko na zo ebisa yo so qui fait regola pona stade na ye simba papa ngape na za un véritable nganga na mboko ko mekate et le bata Mathieu ah ngai pe na za véritable papa chila nganga eloko ya Martin ya Mathieu Bonche ngape na za véritable nganga na mboka oyo ah so qui pe na yebi so que na minute na l'équipe prophète na Konde na kiso ondimate ah na lekiye ah papa boni bweko beti ba stade ba fali ba leki ba héritier ba leki papa olobisanga bilo musuna kane kolobati okomona siko stade oyo ngana zo préparer elongo na ba pasteur Moïse Mbiye babondela kipo na ngai cité Bethel et pas ya pasteur Moïse Mbiye babondela kipo na ngai papa faire azana soutien à 100% po bana cité Bethel nyonso bakoya mukolongo pasteur Moïse Mbiye ye moko sa ebisi bana ya cité Bethel bino nyonso bokende stade ya Fere ah oh siko yo yebisa ngai tant que ye papa sa lobi nana hôtel Melango c'est ça le problème bana cité Bethel to bongama stade ya Jésus de Niasi yango wana esili merci beaucoup awa tomoni obetili solo ya Fere parce que yo pose la vraiment donc prophète aux arane veille moro ya makasi ndeko na biso moro awa auté ko joie disque d'or et tchaki vraiment makelele tchaki ba makelele tchaki ba makelele tchaki ba makelele na minute oyo ba oloba keno disque d'or wana eza lokuta mutakala na nkolo na tchaba ya Mathieu Bosch mwana babota na tembe awumelaka te kuna babenda singa likambo na lobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tonga abotoli tonga woko tonga na nini oyoki nzembo wana mwana babota na tembe awumelaka te disque d'or bazwa na tembe ewumelaka te mboko oyo bazokanga bato nayebisi yo bazokanga miyibi papa nayebisi yo oyoki nzembo nayembeli yo nga naza mukolo na République ya Congo tanke mutakala na nkolo mwana babota na ntembe awumelaka te Sony Musique apesi faire regola Jésus de Niance le padre moto ayambo apesi disque d'or bino botelemeli yango awa boy omoni sikoyo mutu azwe eloko aso po bapesaki ye mpona nini meilleure voix meilleur son meilleur clip meilleur son musical yango bapeselaki ye disque d'or na Sony Musique ayibi ba vie ya mutu te ayibi pe ba CD ya mutu te na yebisaki bino bokeba na makambo ezuya na pressé yango tozoka mwana mboko mutu abeti 30 chansons kaka 2 chansons eyokani bosutuka zwi disque d'or azwi yango ndenge nini botunaka biso toyebisaka bino papa moi na monde musique so na yebiso bato nga na simbi bango na monde spiritualité ondima te soki na yebiso bato nga na simbi bango na lolenga bakisi okondima te omoni ane oyo ekosila te na yebisaki yo ane oyo bato ebele bakosila succès pe bato ebele bakobeta biloko ekosimba te mpona manque ya respect lelo mwana na biso anzoto mike ya pembo abetaki yobe suki wapi lelo esuki wapi pona nini oyaki ko manke na bato ko manke te okomi ko manke na nga mosali ya nzambe na lobaki eko sukela o mabe lelo oyo bakangie muyiba disque d'or bakangie muyiba disque d'or bakangie muyiba disque d'or bakangie muyibi osomona parce que mundela za mayele
okoko zwe loko lelo pa mundele mais yasaka touche na betidi ya kolandela yasaka na betidi ya kolandela yango wana bakangi ye papa tika biso toza mikolo toyebi makama misiki oyo ozolanda kanga kaka dati onga na yebisi yo bazo kanga tata moko ya ba disque dur ya ba disque d'or ya muyibi kanga dati ya lelo bientôt bazo kanga tata moko azo samba na ba disque d'or ya muyibi. Merci beaucoup, très chers fidèles. Abonnés de Solo la Vérité, moi, votre humble serviteur, Jordan Loubakou. Je suis toujours là pour vous donner les meilleurs. Merci à toi, Ketia Maïla, maman à Lausanne. En tout cas, Mboteno et Siko Zali, vraiment, Pasteur Nabiso, Touti Komona. Après beaucoup d'années, il y a Jibem Piana, balle de match, Lelo Bimi. Mais, et là, comment on a attiré attention, et puis une question, album Yaliboso, il y a un déconabiso Fali, et Bimaka na même date. Nende kona biso héritier batie sanaka batembe héritier toyebi o esika amemaki o ezali album na ye et lelo na kati ya mikolo yo na mikolo peut-être balle de match sur le terrain formule 7 sur le terrain tant que yo zalaka président bagolois tant que yo zalaka prophète analyse ni nos ali ko sala concernant ces deux albums o sur le marché. Bon na expérience au biso to sala na album album musu ekoko banda pete mais na katikati komi makasi album musu pe ekoko banda makasi na katikati na komi pete album musu pe ekoko banda makasi shit na ngo pe makasi omonenge bandaka to tikela ngo temps to consommer ngo nano et na sepeli parce que batu balobaki trop pona kulutu Jibem Piana que balle de match so bimate balle de match so bimate balle de match yango wane bimi mais loko lekelinga na kati ya balle de match na yoki ba dédicace ya batu bakufa oh ngana za envie ngana za na bomoi obwaki ngai te mokoko bwaka batu bakufa na yeko fona na réfléchir alobi te ba jibo baza batama yele ezape mabete ko zongisa ba oya biso bakenda azongisi bango so immortaliser bango ça va tata pambola souverain premier Jibem Piana po batu ba ebika kenga na boya ka batu naza na batu o naza capable ko boya bango so na lobo sa monotone za muta monotoni so na lobi o yibi se ko yibi c'est-à-dire naza libre ya ko boya yo egnyo suna lingi mais oya motu yeza été papa chéri félicitations les souverains premiers et batata o ba Jibem Piana ba ko sila na passe po ba yebi secret ya rumba congolais ozomona rumba bakimaka yango te lelo koko luko kima rumba mais yebaka un jour okozonga na rumba pour rumba eza bilei na biso ba congolais tata pambula yo. Merci beaucoup. Question à Souka Foma poto chité. Il y a pas longtemps après arriver à Ferregola, sortie à Ferregola. Esplanade, il y a palais du peuple zaki annoncé. To monaki président Nabiso Alanga Nzembo, Mokwa Bongo, Félix Oazé quoi, on annonçait que zalaki obsèque ya papa Verkis et Simba Kité. Lelo li sous maramwane longue bagolo ba top Félix zabo Félix ça s'explique qui. Et lelo to moni li sous G5 Alaouki abandi ko attaquer dynastie album oba Bill Clinton bazo ko attaquer Bill Clinton a longoli Nzembu mutakala na nkolo Gaulois père spirituel ba Gaulois analyse ni nous na kati eloko wana. Bon omoni batu lokola ba jesaki soki tozotanga komo na bango ezopesa na noze na posa ko sanza mais nazokanga ka bisanza na ngai na sanza te po ba jesaki bazaba na moko ya soni makasi na yebi jesaki très bien Kintabe et Kintaba mwano esa finga tata na ye e bongo tata oya ngai est-ce que goto sa ye sa te ngai nazalaka na ba respect ebele pona mukwa bongo Félix Oazé quoi c'est mon vieux oyo tokutanga bato baza na tête na mboka na biso parmi bango pe Oazé quoi za na kati mais kotala mwana moko na kombo a jesaki aza salité lokola ngai aya ko finga affaire aya ko telemela dynastique alobake ayebi dynastique te papa okendo tuna dynastique eza nini ozongi culture pays vie
mais tokomi kozwa lokola porte-parole. Tozozwa lisusu animateur te. Parce que na race ya ba animateur tozo konto lisusu te. Po okendaka trop pressé o mikole la kate. Okenda mineur. Okenda ningi balobaka prématuré. Ozomona okenda bongo. Okenda trop avant. Olanda lo yenga bill. Omoni bill ninga tutanisa na miri. Lelo oyo je sais qu'il y a zongi na Kiltika pays vi na âge à 55 ans na mayandi. Aya telemela banda yo kotanda ko yoka na tête. Ti lelo fera yoka naka. Ba fere baza batako respecter. Nani oyo nazo comprendre te mboka oyo. Ba faux chanteur nyonso cible na bango ezalaga fere. Faut pas combattre fere po bango ba yokana. Nazo lo ba bien. Soko moni ba faux chanteur bazo combattre fere. Ezaka elembu ya koluka ko yebana. Mwana mobala batazani na komi kitisa. Afinga gate, abunda gate, aza wana kaka avandi na ye moka so milelaka na motema lobi ya nzambe. Opesa nga voix kitoko, nde yango ezo lukela nga ba problème. Je saki. Non na yeli yote, o eza ba avant goût. Non na yeli yote eza ba avant goût. Na ko yela yo mabe soko zongeli lisusu. Parce que kobana na numéro 1 oya Kiltika pays vi a respectaka faire po yebi qualité nini offert azanango. Tala tokozwa Kiltika pays vi bino nyonso tokotia bino na podium bino boyemba banzembo faire pa yemba ya bino. Bo mona ya bino ndenge zosonga loko euti na kata studio ya faire pa na bino ezobotisa matanga na ba famille. Yo uti ko mona te papa na bango azo yemba manda chante azo seka. Ozomona azoki no baby sanzembu ya lutumba sur place. Lutumba siliki. Abiso na yeba kamen na beti kitaro te. Abeti kitara buzoba. Ozomona tele batu loko ba jesaki. Aboto la chaka Kongo mwasi. Est-ce que j'ai sac moi so yoko boto la chaka Congo ozomona teke est-ce que moi sanga za soin je sais que bon ça moi chaka Congo na ebisi je sais que ça avant goût likambo zo lukana fere ngana za na makila ba golwa biloko ba lesanga na nzoto okolapa ndeko na ngai Charlie Prince bofanda kimia bino bosela baninga na bino ya batama yele babima Trésor Congolo bino bosela batamina batama yele babima soki bomoni mutu aliboma ye na télévision bobengele pe collègue na liboma ngayo na za na suki ça y est vous blaguez avec les gens et comme nini yango mutu akosakana na faire le padre na ko laksa ye ke ngana mboko na za mobali na panza kutu analyse po na faire et bon on na panza yo mutu mongo lo ni nezangi oye na Kiltika pays vi ba stratégie ni na sikoye nango ni stratégie ni cria sika oye na yo po bando sala be papa yaka maleme na be miso be internet po yebi batunga na bunda na bango te na be internet oyo na bunda na be lima soko so ye bango te ye bango bien ba golo ba ko s'en charger na yo ko pakata mbango ko ndima te. Dynastique est toujours protégé. Parce que Moutou a qui vision est dynastique. Et ça Moutou moko numéro 1, c'est faire go la gestion des nuances les padres. Yene Moutou a qui vision est dynastique. Tant que visionnaire a koufité, dynastique est koufate. Boromon a dynastique 1, Boromon a dynastique 2, Boromon a dynastique 3. Et puis faire ça na Moutema Mawa. Du fait que Atchaga un pan na yena quartier la terre. Ayebi ete fois ça la paix dynastique mususu abeng sa ba bourreau ba lempela ba gypson ba soleil ayemba lisu eloko mona bango dynastie 4 dynastie 4 dynastie 4 goya mais gypson a boya ngoku to bi jamais koyemba na faire ko bengse na album affaire soka boye saka busoba na yemoko azana nini na mboka azana nini na mboka
Hein? Aboto la manda chante moi si. Ah? Hein? En tout cas, très chers fidèles, Oeza Solo la vérité, ne nous tenez pas vraiment rigueur par rapport à cette ambiance de cette émission. Nous le savons tous. Oboyango tanke ki? Osana nini na terrain? Oyo oboyango. Tala toko bimisa ba vérité mususu wa. Boko nimate ke nga mutu na bimisi yango. Gibson na ke no boya. Aboya ninge nini? Ya botu la manda chante moi site. Ah? Oh. Papa. Tala nga na obimisa ba secret mususu wa ndimate ke nga na bimisi. Botika dynastique ezala kimia. Ezwa mupepe na ngwa kitoko. Merci na messieurs les chanteurs. Merci na Jessie de Niance, le padre Motoa Yambo. Tata Pambola yo ba golwa baza sima na yo ko décevoir biso te papa. Tamula ito liete. Toko liaka mukolo moko oyo be obongiseli biso. Ya le 24 juin o biso nyosto zela to lia. Papa na kendaka ba concert te. Mais pona faire o mona makolo na nga na concert pona yebiete. Et kozala concert ya ba responsable na kozala bien protégé. Mutako bwaka nga na premier niveau na ko eti na troisième niveau azate. Ah? Mutako bwaka nga ko ban na premier niveau ti na troisième niveau azate. Ozomona. Bato baso boya dynastique basaka bato babotola bato basi. Ah. Tata Pambola biso. Merci beaucoup, très chers fidèles. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Pourquoi pas dire merci à celle qu'on appelle Ketia Maïla, maman de Lausanne. Ketia Maïla, maman de Lausanne. Bientôt là, vraiment. C'est le qu'on a bimiso ya Jesek Tipoi. Aboto la chaga Congo moi si oye bango. Batou. C'est solo la vérité. Oh papa. Ok no bote na moi sa chaga Congo. En tout cas, merci Héritier Matoko, para français. Héritier Matoko, para français. Mbote no esi ezali mutakala nankolo. Dernier mot na yo puis ba dédicace na yo. Nazo ke noté en Turquie. Ba fan club union sur Turquie bobongama, maître Mabende ba charge. Tous les amis de l'ité Akanda, un contre tous. Tata Pambola bino. Merci na ba union so bazo soutenir biso physiquement, moralement, spirituellement. Merci na pesa yo mbinga. ADG Eric Mwamba. ADG Eric Mwamba Travel. Eric Travel. Agence de voyage Eric Travel. Et comme il est sous Eric Travel Production. Bandisco ko produire batou. Musicien, comédien, batou nyonso. Pe azo pe sa visa na mbongo mukie. Ya monde entier. Olingo zo visa Japon. Olingo zo visa États-Unis. Ya Canada, ya Turquie. Contactez ngana peso numéro ya ADG Eric Mwamba. La makasi. ADG Eric Mwamba, j'espère que le message est passé. Moi aussi, ton frère Jordan Lubaku. Pourquoi pas de se manifester? En tout cas, visa, balobi, ezali a pété. Tous ceux qui veulent nécessairement voyager, sa famille, aux à la musicien, acteur, comédien, au fond, on a des difficultés, on a besoin de poto, en tout cas, n'hésitez pas de contacter agence Eric Travel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Pas solo la vérité.